Il fallait salanga na téléman na 109 fallait zolinga tout est en ordre, tout est en ordre, des ordres à la thé baba kunda babela kitambo fallait que na omona ki muta abivier peser place na place des artistes abana mongo de libulu ya $6,000. Fallait abimisa 6,000 abivier sala ngata pona ngai ba pesa babia libula $6,000 mobola bakunena libula $6,000. Fimbu na Fimbu News. Fimbu na Fimbu News. Tu es bien ce secret à Pierre Tombal maintenant le matin on a posé la guerre. Na somo ya mutele lelo na salle émission na maya miso botana yo ki bafana ezete bête histoire na ngai alo balanga bimanike bambongo na batinde la poto ke no zwango so batinde nga mbongo poto na yana na bayana ba kangisi $4,000 nga na okena mena se ba pesa mbongo na nga ba osela nga ba démarche na promettre nga binga na mbongo na poto na ozongisa yo. Fimbu na Fimbu News. Fimbu na Fimbu News. Kolela ya papa na babijo. Pardon, en tout cas bolimbisanga ye nzambe yoka kolela ya papa na roki yo yembiango prince papa na roki te eza nzembo baba ndonga papa na babijo nga ke na nganga na chanter nga bi yo pesko démarrer biso ka na moi côté ya yembi wana. Pona moni okomisi biso na bilengi yango vraiment te moi na pe amekana no te siko ken pe na oza muta polémique na muta polémique te na te est-ce que guitare zo beta harmonica to sala capella voilà to saba capella ya dodo swadi attention ayemba ken piano moko sala biso ya dodo swadi kakotala biso ama piki nzambe yokakolela ya pichunanga ya Fimbu na Fimbu News, quel piano officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbu na Fim. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbu na Fimbu News avec quel piano ils sont là. avec quel piano. Il faut suivre Fimbu na Fim. Na Fimbu na Fimbu. Biso na bino. Toko peta na kaka makofi. De peta na kaka makofi. Quel piano. Fimbu na Fimbu News, quel piano officiel. Chers amis internautes, ya bino manik de John yeyo nzambe nanga dimanche na kitambo mi kaka biso to sala promotion ya album ezo yemba maleo na oyemba na ngai kaka maman Antona restaurant de plage c'est gentil te là na anti-gigolo na Bruxelles wana ero bat baza ko lia ero babi ki chassa balobi bato auti ba église to auti ba prière to zongi merci Seigneur wa bateli biso semaine nyonso elekeli bien merci wa bateli bana lobby quadra betaki quartier latin chante quartier latin ba bazaki ba belekaki bien bon biso to ça na biso to zo contrôler ka mboka par-ci par-là album ndenge zo kende bien babi en tout cas mikolo yo nzembo nazo yemba mingi eza kaka okobanza moto alali nzoka we na ye Mariam ezokanisanga nzembo wana ezokanisanga makambo elali makambo ebele nabanzaki alalaka nzoka we na ye nzoka kufa na ye ya solo nabanzaka kalalaka pongi nzoka nda kufaka ya solo da bafana love nde ezokanisanga mpe makambo ebele ezokanisanga histoire bolingo ya bomwana fozala na bolingo na moko ya bomwana oyo bobanane na pasi oyo bolela oyo bokabola loso na madesu oyo bolia malewa ensemble bolingo ya bomwana lelo nayoki bafana maya miso etamboli nga bi histoire na biso yango oyo
nazaki fille ya bonne famille nauti na bonne famille nini baloba na ngai te bandeko na nga baboyi nga likola mobali nani mobali tellement mingi mobali na ngai lelo bakoma ofinga nga babi mobali na ngai alingai ngai te babi azaki so asoloba na nga lingi ngai na omona ngo tina kata am na yo zo senti est-ce que boyoka ndenge fali ayemi na zo senti mwasi azo senti mobali alingaki tina kati ya am na ye ba jete mususu so tala encore zo mona openeza ya lokuta ka pona za awa so na za te il pense kolinga nano ezaka na penser ezaka na motema te kolinga eza penser ovandi ozokanisa ye ntango azoloba no alingi yo misu na ye kaka ezoloba na yo c'est oui bafana love eza nzembo moko très profond oza na histoire nga naza na histoire na ngai ya 18 ans yo oza na histoire oyo obeta histoire obetela mwana mwasi histoire nini mpo oaffermir ye na libala okende na obetela na histoire nga papa no abela pendant tant d'années tozwa bonheur pendant tant d'années totambola na bamercenaires banime mpo pasi mpe eyaka ntango pasi eya okokima ntango pasi eya okozala en tout cas bafana love bana bajeune fille mingi boyoka yango histoire ezalaka bien il faut ntango bozoka nzembo wana omituna est-ce que nga naza na mobali oyo aobeta lisolo ya vie na ngai yango bato bakomprena te ntango natangaka shoko oyo na immortalizaka ye mpo aza histoire ya vie na ngai azalaka na camarade na ngai abetaka nga matolo apres toye okoma mwasi na mobali toboti mwana après 4 ans ya relation na biso toboti tocontinue na bapasi na bisengo lelo ekoma na makambo mosusu na okoye na banda kobetele lisolo nyonso lelo nakoma na problème nomona oyebisa oyo ocholanga mais azaki so na oloba na ata oloba mais lisolo na nga babi abeta te la preuve ane que internet ezala boyoka jamais babi adenikanga na internet la preuve elakisaka ke non il m'aimait lelo oyo na mona grandeur babi na mabele nde na mona grandeur ya bolingo na ye lelo ntango na yoki bafana love na biyoka lisolo mobali nini amanda olinga nga te député parisien nani na mwasi kitoko nazalaka so na leki osepeli naota mwana mobali na nga baolinga mobali na nga face a mobali na ngai baoyesa mobali na nga sa bebi nando baninga bikola na bango te esimba mpe esimbaki mais nzambe asala calcul na yango bafana love boyoka ngo makasi eza nzembo moko oyo. Donc il faut ça na histoire. Léo na mona ba fille belé ba ba copain te. Biso okoli na ba copain na yo après comme mobali na yo. Léo mona kaka ba sali 1 mois ba balani. Di bala wane au vendatin et ça la 3 mois pe kaka ekufi. Poeza na histoire te. Fondement na ngo eza nini. Eloko nyonso fondement na ngo il faut ça la solide. Même nzete soki misisa na ngo eza makasi te mupepeso eye ekweya. Tango zo yoka humanisme bomoto mutu fuza na bomoto tana oloba likambu oyo nazo konta ngonga atolobi na ngani ne lobela ngai lokote mais soko toucher ba oya ngai kombo ya mutu oyo kotanga yende nga na ofinga ya pona ese ba mission so quartier la te soko za na problème na fali benga fali réseaux sociaux ezali mais soki osali erreur oleka na réseaux sociaux oyo ozala yo nani na ofrappe na oyeba monene na yo epa na nga epa fali eza question d'honneur akata tourner na bana oyoka ndenge azobenga shaka kongo kobenga mutu te aboyaka lobi bato mosusu babeta lisolo na kwama nga na tiaka 50 000 nga na tiaki $50 boyoka bato babetaka nga mpona okunda babya biso baloba eloko te mpo fali asalanga honneur wana kata fali kuna esimbi te balongola bato wana nyonso batina aluela ye asanef ye moko asanef so oluwe yango ye moda oluwe 3 places ase balela bibembe 3 ayaya mwa mobali wana eza question d'honneur nde bozolo ba o voyage nga na ya na ngai pa fali na ya kosenga eloko te so fali asala nga plaisir ameminga quelque part eza kaka po asisaka tembe sila epa na ye mais ce garçon là a permis
Oui, excusez-moi. À permettre à mon beau la kundama na honneur. Merci Fali. Non, beau sanate. Non, beau sanate. Badona Monique Tamba ya qui m'a dit qu'on lit un restaurant à catalogue. Et pas ya nana Fali muta futa ma facture wana. Délégation nyonso Angola. Oh bah bato balbana nzela lufuta escorte ya babi accord babi ezo ya babi ministre nini azo ya ba jipa noir et puis bat nyonso ba ya otika e ba grand prêtre fallait futa bango boko tika e na mboka et pas na ngai atakutu ngai na posa ya poto te pa na biso poto ya la kaso na vanda na Kinshasa eza pona bana na pelo bana bandeko na bana mais oh fallait salanga na téléman à 109 fallait zolinga tout est en ordre tout est en ordre des ordres à la té baba kunda babe na kitambo fallait que dans mona ki muta abivier peser place na place des artistes bana mongo de libulu ya $6,000 fallait abimisa 6,000 abivier sala ngata pona ngai bapesa babia libula $6,000 mobola bakune na libula $6,000 secret à Pierre Tombal mais on le battait na posa ba guerre té na somo ya mutele lelo na salle émission na ma mise botana yo ki bafana ezete bête histoire na ngai alo balanga bimanike ba mbongo na ba tinde lo poto ke no zwango so batile nga mbongo poto na yana na ba yana ba kangisi 4,000 nga na okena mena se ba pesa mbongo na nga ba osela nga ba démarche na promettre nga binga na mbongo na poto na ozongisa yo Matiti pene kasi kusu toko kipe yango te toko longola te linala na oyambila na oya kokotisia
ezalaka ndenge moko kasi ya kokoti batiaka yango na matanga te kometalanga lokola mowei na lilita tokolongola matiti penepene kasi kusu tokoki mpe yango te tokolongola te linalelo yembila na oya kokotisia ezalaka ndenge moko kasi ya kokoti batiaka yango na matanga te mosalolakisa biso yango oyo fie tokodefendre kaka tokodefendre Kokodiokon, n'oublierons jamais, nous avons descendu dans l'eau, frère Sazan, Zorazanga, Naza, nous avons descendu dans l'eau, jusqu'à la fin, on y a jusqu'à la papa, jusqu'à la papa, papa et puis alinga azongisa ngai alinga azongisa ngai bo excusez nga maintenant na yoki nzembo ya bafana conseil na opesa kaka basi il faut un fondement di obeta lisolo ya Antoine obeti lisolo ya Louis obeti lisolo ya Jean-Pierre nga na beta lisolo mutu moko ngoko bana no finga nga pona babi abanda lelo ti otanga na otanga na otanga kombo ya shoko oti mukolo na okata motema kombo ya suka na otanga place na okata na so na okufa na zamba so na okufa na ebali so na okufa kombo ya suka na otanga ta na okata motema na banzambe permettre nga na mona babi atambala suka aseka kaka ayebi nde basilika ata seka kaka nayebi osika te tika ngai navanda ne 18 ans Mtazong senanga ngwazate na sepelaka atikeli ngabana lobi na kokyo ta l'émission même ya à chaque fois na ta la prince ya nga na prince tozaka na problème ya dialogue na mona so azolo bana ngondire choko mutalo bana ngalo ça m'énerve boyoka bafana love mwana mwasi soko yoki nzembo wana oloba téléphone azana chéri nanga o obeta lisolo vi nanga na ba age moko boye boyoka contrôle omi paie sa valeur soko qui contrôle omi paie sa valeur parce que le monde a été créé par amour soto ebi bolingo te to yemba nini fallait azola accepter soka il faut kozana bolingo kotika jalousie. La jalousie amène beaucoup de mauvaises choses. Kiriko. Aussi, les simbongo nyonso na okangisa kenzi ko bana ba ole la classe. Na biso ba bola to otangisa bana. Aussi simbongo nyonso na okangisa ken. Siko yo wana mwana asambu ici. Yo moni que non ça sert à rien. Ça sert à rien ba orgueil bo salaka. Hein? Kiriko biso na bino to ko za ndengwa yo la le pananga une semaine. Hein? Donc yo penda ujana donc ola le pas na une semaine mais na kenda na une de trois semaines tu ebinga été Karina a présenté on a mon liboma nga même ce gars il dormait chez moi il n'avait pas même là où crécher ola la e pas na ngai une semaine so ola la te pas mutu mukolo moko to mona normal papa ola le to uta ba concert ya wenge lelo oyo sona lobi keno abana ola le pana ngapo bana olinganga na bana olingana ngai te pas ki trop mukuse lelo bato ba po akoma boye tangu bozalaka ni bo biso bato zaka tout autour na bino to zaka danger
biso bato tozalaka danger. En tout cas, Elisabeth Mayangi, Nzambe ya ba mama, mabuta tindela Jonathan Mbonga téléphone, s'il te plaît, tindela Mbonga téléphone na ye. En tout cas, ya nanga Viviane Nzumba ya Gabi Wabelo, babisu le kauka to sala kande to lobaki biso to ana biso presete Ken Piana Makizembe babi check news ya Sibu Mutombo. Donc bon excusez nga na sali vraiment émission na ba lam pourtant na yo ki ba fan na love na mo net il fallait abeti li solo nanga mais nga siko li solo nanga e bonga mamawa nga na préféra ki ata asala po ba nenga saki AVC soko ayaka na AVC wana mais na minito ya obeta ndule abela 7 ans je suis les gardé 7 ans ya ba maladie je suis les gardé mais calcul na biso eza ya Nzambe te boyoka bozwa temps ya oyoka contrôle la rumba congolaise rumba ya indépendance ate fali vana yo ma papa fanda fo bayokeloka azwa pona bango maloba oyembe sila na ba poète bakomelaka bango bakoka suko komate mais banzembo yembami boyoka mutuashi boyoka bombe boyoka bombe boyoka bombe anza boyoka banzembo non le pas na vani na qui contrôle ko te fallait nzamba pambola parce que nous on a grandi dans la musique to linga musique ekufate ngalo ba mkono kufa so ba te cercle na mapeka ba tshela nga musique place na okende na kino siège place musique yali parce que la mélodie je suis la mélodie elle-même je suis la mélodie ba na nga ba yemba te po ba banda oyemba parce que nga moko na banda pe oyemba na nga na yemba taone na moni ba bia onyoko na musique ne nga bia musalo eza pasi mingi na tiki boyoka contrôle po to sala ko promotion po ezoyo bar nyonso ki chassa contrôle na contrôle ozomona mutu nyonso azo bénir fali mutu nyonso komboka ya fali na munoko na mboko ba mise nyonso ba mise baza soutenir na mboko etikala ka fali yemoko siko tembe sili bomoni ke to sisi tembe ba générique ezali onga boyonga na yembi boy mutu nyonso mi pesi kombo contrôle. Merci à tout le monde. Bon, excusez-moi vraiment. L'arme, on est à l'arme et à joie. Pour il faut un fondement. Il faut analyse solo. Je vous aime beaucoup. Babi, je reste malé les wantash. Balobi, Elodie et Fefe. Elisabeth Mayangi. Babi Iseka. Kolo parfumerie. Ya nangai mama Anto nangai babi so lingo mona olia biloko kitoko na restaurant de Play et pas Jacinthe Tela na anti gigolo na Bruxelles wana restaurant ya kitoko olia ba plat congolais ba plat ya mboka na biso. Je vous aime tous. Tokos Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Film au lieu d'aller Ken Piana, il faut là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gaga ma copie. Il faut suivre Fimbuna Film. Zolobi tout le monde, la Film. Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Ken Piana. Fimbuna News, Ken Piana officiel.